Bonjour, bonsoir, na balandino soirée télévision, mbote na bino, et ça dépend de la RE pour la vidéo na biso. Bande ko nanga ba abonné, en tout cas leo toza na mama likambo, oyo to kolobé la province ya Mbujima o baza na problème makasi. Yango tina likambo oyo ya message to ko pesa bino. Bande ko nanga nyonso, tika to pesa mbote parce que to salaka chaque fois avant to bana émission, to pesa ni mbote. Ata na émission toloba mingi Moïse Katumbi Tchapo mais toza na posa kopesa na mbote bandeko nyonso oyo bazalaka oyo peme na biso ba oyo baakompagnaka biso en tout cas topesa no mbote bozala toujours bolanda biso message na biso po ezala malamu bandeko toza na problème ya province ya Mbujima oyo baza na problème oyo baza kolela baleleli ba responsable to gouvernement bayoka kolela bango. Toza awa na kati ya radio télévision souci na biso to posa na biso eza ko transmettre ba message esika ba autorité musu baza kolanda musu baza ekomela bango te mais biso na kati ya radio télévision il faut to komisa susu yango parce que chaîne en ligne pour le moment internet eza rapide dans l'information yango tina to sala chaîne na biso radio télévision bandeko oyo bazwa temps ya kolanda biso bo partager ba message na biso za malamu. Na mama likambo oyo tolobelaka toujours mwana mboka Moïse Katumbi Tchapo oyo aza l'homme idéal pour na biso. Pourquoi tolobaka ndenge wana eza mpona ntina bandeko lobi tolobelaki mwa mingi likambo ya bawewa ba oyo baza komona bawewa na Kinshasa to na Lubumbashi oyo bazosala mosala ya wewa ya moto tobiki babimaka na Mbujima mpona kozanga misala yango bakomaki kosala mosala wana lelo bocomprendre ntina yango nini tokotela bino audio bo comprendre ma souci ya bato wana eza nini pasi ya bato wana nini po bakoma kokoma na Kinshasa to Lubumbashi kotambwisa ba moto obengi yango awewa na Kinshasa to na Congo toza na ba histoire oyo Lushima Ndiate azaki moto oyo na RTNC azobetela biso masolo ba histoire ya mboka na biso mais lelo que son âme repose en paix papa wana atika biso histoire na RTNC elingaka so te eza malamu ya koyeba ba province na biso parce que na maponami tomona ba député bakenda partout na province nyonso ba député national mpona koluka ba voix est ce que bakomisaka ba maloba ya ba base na bango vrai base ya moto oyo toloba neti Moïse base na eza Lubumbashi eza place oyo Moïse aza na souci nango. Vous avez l'information to pesa bino mpona Moïse partout akendaka mpona kotala base na ye ezala malamu mais toyebi te ba parti mosusu politique est ce que ba base na bango eza malamu eza mituna tosala politique mpona population lere tosalaka maponami batan ya élection tolukaka nde bato bavote biso mais na moment oyo après maponami tomonaka bato wana bakomi bato pamba biso na kati ya radio télévision toza na mposa bandeko bokomprendaka déjà que non avant to après maponami toza bandeko tolingaka bino yango tovotaka bino tolingaka bino yango tosoutenaka bino mais komona ndenge bozotika population na kolela butu na moi eza pasi mingi bandeko na kati ya mission na biso ya lelo émission oyo tosala lelo en tout cas toza na mposa koloba kopose ya mituna moke Kinshasa nde Congo na kati ya 5 chantier tomonaka Kinshasa kati bazobongisa yango baorehabilite basali boye bazwi ba boulevard basali boye na kati ya 5 chantier ya Joseph Kabila na kati ya dossier ya 100 jours tomonika même ka miroir na bango oyo bazokoambelire onga Kinshasa kaka population bazo souffrir butu na moi nzala ezokota na population okufa nzala olie bofungola banzela ya oyo ya baprovince kote ya suka bokotisa boluka bavase moyen oyo akotisa mituka to bozwa bosuma ata bavole bacargo emisa babiloko na baprovince ekomisa na Kinshasa bato baliaka to baprovince mosusu basi retrouve non 5 chantier to 100 jours eza bason de mouton babiloko moko oyo toyebi te boambeli yango mpona kolakisa bato mosusu ke non ville eza propre to nini tandis que population baza kosouffrir
Toza na souci, toza na posa. Au lieu botonga biloko wana, mais population d'abord ba se retrouver ba liaka. Ba enseignant ba za payer. Tozo la pisa, tozo bundate ko bundla ba to ba mona keno Kinshasa eza bijou. Non. Kinshasa eza bijou mais population ba souffrir. Bo sa musala moko te. Kinshasa bijou. Tokomela bino ba biloko oyo to lakisa bino ba partout. Leo to lobela na mbujima oyo baleli. Bande ko wana ezaki oyo tozo fongola ba parenthèse pour ba émission ko za ebele mais bon comprendre. Oyo to pesi mo moke to kati moke to komi awa. Héros national, soldat du peuple. Laurent Désiré Kabila côté na pouvoir. Allié si population na ba moyen na propre. Akutaka budget. Mobutu abandé kofuta basoda $10 à l'époque. Kabila Koti a kofuta $100 à l'époque. Bat oyo ba vivre batawana baebi eloni samaka. Bana ba cité balingi ba koma na bazonga et pas banoko na bango bazwa mibali ya basoda. J'espère boyebi yango. J'espère boyebi yango bien. Bao ba vivre na Kinshasa époque wana baebi. Ki bana ba civil ba mbasi ya kitoko baki ko balawa na ba soda. Pourquoi on est que nos soldats $100 c'est belé. Mais na komona makambo oyo kendeka kobiba na mboka na biso. Musée azwaki méthode asalaki service national. Ba militaire bazosala bilanga na ba province nyonso. On azwa koloba bosala banquette bokomona. Si lelo service national bata ba changer kombo média tout service national oya musée oya salaka bilanga oya balonaka o ba komi asali ba cantine populaire commune nyonso na province nyonso. La stratégie ya mukolo na moment na bato ba se trouver facilement kolia kitoko. Musée akufi makamonso ekei. Bande kona ngai ba congolais ba autorité responsable tolobaka Moïse Katumbi Tshako aza l'homme idéal eza pona tina tofongoli ba parenthèse mukie malgré to kendaka ko développer yango malembe na dossier oyo toza nango ya Mbujimai ba mama oyo baza kolela butu na moi pona rentrée scolaire to bise Moïse Katumbi Tshako aza na congolais afin na mboka na ye souci wana azo réhabiliter ba école ba hôpital azo réhabiliter biloko nyonso oyo pona bana na ye mais pona peuple congolais. Mais lelo oyo na Mbujimai eza na ba famille oyo baza koyeba te rentrée scolaire ekozonga ndenge nini bakosala nini pona préparation ya rentrée scolaire eloko moko te bakosala. Toza koyokesa bino yo audio bon message na koyoka biso ba audio na biso eza juste ba message topesa bino na façon tolukela bino ba message po bo comprendre message ezo passer localement biso libanda to bato libanda bazo comprendre yango te yango tozwi biso tokozwa idée ya kozwa ba audio topesa bino boyokaka ba audio eza message to sera effective. C'est avec larmes aux yeux que ces femmes ont lancé ce cri d'alarme. Regardez. Consternés, abattus et fatigués de promesses non tenues, ces femmes ne demandent rien d'autre que la prise en compte par le gouvernement de la République de leur situation. En effet, depuis janvier 2020, leurs maris n'ont plus touché au salaire rabattu de leur entreprise. Tout en larmes, ces femmes ont lancé un cri de détresse. Nous
Nos enfants crèvent de faim. Aujourd'hui, nous avons élu Félix Tshisekedi et nous buvons l'eau de la Gangie. Nous manquons même du savon. Bientôt, c'est la reprise de classe. Comment nos enfants iront-ils à l'école? Nous avons tout vendu. En tant que femme, quel jour prendrai-je aussi un panier pour aller au marché? Nous sommes devenus la risée de tous. Ému, le président de la délégation syndicale de l'AMIBA, Mohamed Ntoumba, a promis de relayer ces appels à l'aide. Il y a les exigences pour le paiement et la participation aux examens d'État et d'ENAFEP. Ne savent pas comment s'en sortir. C'est ainsi qu'elles sont venues vers nous, les délégués syndicaux, afin de plaider leur cause. Sont venus pleurer à notre bureau, nous demandant de nous impliquer, tout en lançant leur appel aux autorités politico-administratives. À ces jours, les travailleurs de l'AMIBA totalisent plus de 170 mois d'arriérés de salaire et des vivres. J'espère bandeko ba congolais bolandi message oyo esika nyonso ezwami bino audio oyo eza message to eza kolela ya bamama bandeko na biso oyo baza na Mbujimayi bandeko yango tolobaka keno Moïse Katumbi Tshapa aza l'homme idéal. Imaginez na moment oyo toza ba boni ba homme d'affaires ba kasayen base ya mwana mais baza kolela base ya mwana bato baolela mais tozongi nsima moke bandeko na ngai bata ya Mobutu atiaki Kawele ezaki wapi botuna bato Kawele ezaki wapi ezaki na Équateur base na ye bandeko tomanda kobongisa ba base na biso ya malamu. Moïse Katumbi Tshapa base na ya Lubumbashi bao mosusu be ba base na bango parce que soki ozwi ba base na yo lelo bato bavote yo bato komolela boye eza bien te kolela bamama eza malamu te anto eza moko ya basango oyo epesi mpasi soki tomeki kolekisa yango te eza bien te po bana wana to bandeko wana baza bandeko na biso boyoki message bino moko to komante te na kati wana toza batribalisme toza batribal te ya tribalisme te toza bacongolais eza kolela bacongolais nde oyo esali ke radio télévision azwa message oyo atransmettre yango. Moïse Katumbi Tshapa azo réhabilité ba école aza même pas gouverneur aza simple homme politicien mais azo réhabilité ba école azo pesa ba don ya ba bus et ya ba je m'excuse ya ba ambulance bus apesaki 10 ambulance apesaki ba hôpital koloba te ba don asala parti par là mais na Mbujimayi eza ba homme d'affaires eza ba homme politicien baza ebele ou bazo travailler pour le moment mais pourquoi ba souci la population te o eza message elasame to tindeli yango bino eza message epasaki localement biso batindi biso audio oyo po to meya kotransmettre yango message oyo bato ya Mbujimayi baza kolela mpona miba na bango miba ya Mbujimayi ya lokola Jekameni ya Lubumbashi. Imaginez ba historien Papa Luchima Njoate abana expliquer comment miba ezalaki, comment ba cadre ya miba bazalaka, comment ba cadre ya Jekameni bazalaki, mais na ba travailler mais lelo ekomi ndenge nini. Miba était kama déjà moya kozwa ngo soutien ya te yango bato bolela nzala buton moyi. Ba député oyo ba votaka bango bata baponami est-ce que ba dossier oyo bakotisi yango mais bozwika le 17 de septembre bokosala marche bosala bona bobaza palais du peuple est-ce que yango nde kozwa solution palais du peuple nde ezwa mikanda to président bavotaka na palais du peuple to bandeko to meya kotala makambo oyo eza ya ntina tosalaka botika biloko bosala na eza bien te boyoka ba oyo baolela mpona rentrée scolaire totunaki lobi est-ce que gouvernement na biso na oyo bata ba confinement le ba déconfiné na moment oyo mapona ya rentrée scolaire est-ce que ba bongisi est-ce que ba ministère et c'est ça li ba na ba kotala ba réhabilitation ba école ba ban ba nini totunaki pona kotala mwana mboka Moïse Katumbi Tshapa azo kosala ba biloko na ye wana est-ce que na gouvernement oyo responsable bango pe asu yango pe mokano wana ce kotala ba oyo baza sans payer baza komituna bakosisa ndenge nini
peuple congolais. Biso to même un message. Et ça juste bon message na biso à la télévision. Donc le un message beaucoup de histoire, beaucoup de makambo ebele. Na télévision. 100 et combien de mois? Et ça passe. Et quand on voit qu'il y a ba oh bozumo na ba wewa mingi na Kinshasa to Lubumbashi partout. Ba okimi kuna moni que non mbongo ezate. Likambo na base. Base oyo a partir te base eza secteur na yo. Province na yo base. Normalement tu as base ne wana. Lola Moïse Katumbi base na ya Lubumbashi. Mais quand tu président ya Congo mobimba. Mais base na Lubumbashi place ça ba œuvre na ye, place ba na vie na ye. Place ba ibiye malamu, eza base na ye. Mais na ba autorité tozui toyi ba base na bango te. Ba tu as sentiment bazali en politique, ba tu as sentiment oh toyi ndaka toyi mama na boyi be mwana mais base. Toyo kata ba sur ma base. Tozoni sima muke ba temps Équateur. Ya président Mobutu, bino boyibi bangala. Eza tribalisme te. To me akolakisa bino quand même. Ya tribalisme te. To lakisa bino quand même. Mobutu atonga ba danga na Guado, ba nini blo bien parce que pourquoi? Eza ki base na ye. Atiki blo ebele na Équateur, ba base na ye. Mais pourquoi auto mo na so base te? En tout cas, bandeko, ils ont la passe auto sala émission ya komona ndenge ba mama bayolela pona bana oyo bakozana kotanga. Ba mama po ba so même aluka même junior na kitunga na wenze asuma biloko. Ba mo seka bango. Mais à l'époque ba ki ndenge nini? Miba na Jekamine. Et ça même il y a qui bango ba bambana pokuna omisa diamant ndenge nyoso mais Lubumbashi Jekamine misa ba cuivre cobalt imaginez maintenant na moment oyo peuple azolela nzala miba esala asute bato boto travailler miba baza même pas bazo foutre maté pendant combien de mois peuple congolais toza na posa ya ko pesa bino un message natina bo comprendre nini ezo passer na Congo na biso eza passe pe mawa soki yo moto oza na message ozo ko transmettre yango te olingi ndeko no te tala ndenge bandeko baolela yoka ndenge mama baolela soki yo sepelisi yo oza congolais te oza pe na oza bonzambe te. En tout cas ezaki message oyo toyelaki bino lelo. Mais toujours bon ça message au tuna ba autorité to ba député natama pona meto mona rabino mingi bokita ba le terrain ko senga batu ba voter bino ba député national to ko tuna bino to ko sala ngo émission koloko ya po to tuna bino est-ce que na ba certain na bino les beaucoup maka lelo a bo préparer marche o ya le 17 septembre toujours bobuka parler du peuple n'évitez parler du peuple et voter bien on évite je m'excuse parler du peuple et voter tout monde ba voter bien pas bateau parler du peuple les maison au Burkina ko kolobela bobuka parler du peuple pourquoi makambo eza na bino moko on eza makambo to la jour oyo koya mais eza pasi makasi ya komona ndenge biso ba bantu to komo sanga même souci ya bandeko na biso ya pasi oyo eza lisungi oyo mutu nyonso oyo message ke bandeko na mbujima e baza kolela bapesi parole na bango basengi na ba autorité oyo akozala malamu lola Moïse Katumbi Chapo emuso kozwa message oyo po asunga ba mama oyo baza kolela bayebi te bakozongisa bana na classe ndenge nini.
combien d'hommes d'affaires ata muto modi kembe ata banani boko sangisa boseta fomo boye botinda ata na mbujimai po boye aider population baza bakomela na mbujimai baza bandeko na bino tomonaki likambo ya mbujimai ya Goma, je m'excuse, ya Goma bato bakotisaki mais pour le moment yango siko bamama oyo ya mbujimai baleli mibali na bango bafuta bango te, ça fait combien de 100 combien de mois impayés. Peuple congolais boza bolingo mais vidéo audio boyoki yango bo réagir pona bo sunga bandeko na bino pona rentrée scolaire oyo na banyongo ezalaki ya liboso yava ba confiné bafuti yango te siko bayebi te bakosala ti nini. En tout cas ndeko na nga congolais to ba congolais biso na kadi télévision toza na bosengi na bino botia biso maboko po tokende nayebi keno to na kati ya émission na biso tomeki kolobela mwa biloko ebele oyo ezalaki mpona kotuna Congo eza Kinshasa eza motuna parce que toza komitungisa mingi parce que tomona baprovince mosusu bakosouffrir fort tokoya kolobela bino nyonso oyo mpe tolobi leo ndambo mpona koyoka douleur to pasi ya bamama oyo bolela mpona bozongi ya baklasse ya bana. Nzambe abatela bino bozala toujours wana mpona koaime bamessage na bino kozala malamu ya boencourage biso po biso pour le moment tokomi baombola bino ya koluka bainformation ya kolakisa bino. Papa Loshima Njati azalaki moko azopesa histoire ya mboka na biso atika biso mais tokotika jamais bana na biso bacomprendre te makambo nini eleka biso tozwi mwa relève moke na marque na biso ya komeka kolakisa bino ba bien fait au musée Laurent Désiré Kabila asalaki na tama na ya tama moke asalaki wana mais bato basike tovaki ba budget oyo tozotanga ba budget lelo bata musée budget ezalaki te nde Mobutu akendaki mais musée abundaki na ba effort personnel na mayele na ye afandisa makambo na ye wana makambo Nzambe nde bazoi molimo le vrai héros soldat du peuple oyo akufaki na pouvoir ya musée Laurent Désiré Kabila le vrai héros wana. Merci beaucoup na ba abonné nyonso, merci ba ninga nyonso oyo ba pona radio télévision comme chaîne na bango to pesi bino merci ba oyo nyonso ba kozwa message na biso ba partager yango na tina ya kozala congolais kolinga na congolais eza malamu makasi. Merci en tout cas.